Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour la grande famille, bonjour le Péchalov, bonjour la Chine, shalom, famille Libota. J'espère que nous vous allez bien. Bisopé par la grâce, ça va. Topé Sika Nzambe, merci pour notre souffle. Devi à Pessibisu la journée à l'élo. Voilà. Kota aimé partager. Titre Bomoni, photo et miniature, Nabiso Bomoni. Famille Libota, tout ça sans ignorer, Yakolo Baker. Tout ça na film Nabiso O, toujours Tala. Na Bellevue Télévision, na titre à sœur Marie, Hélène. J'espère que non. Boyebi bit Nabiso ils a tous les sabats 100K malgré babouzo baïza malgré mais biso tous à la focus waouh namoni awa 8e épisode total qui lobby binoka il faut to belé là ka hein 8e épisode total qui lobby déjà to lali na tongo na ekomi na 45 botala ka 45 tito koma na poko hein botala ba filmer bandeko botala ba filmer hein tina ba filme na biso batala ka ba vie na biso tango ba umona ba 100K wana ekomi bozo somba ba vie alors totika ka bango na suspense wana ya kolobake non biso ko totala ka ba filme bango batikala ya kolobake non to somba ka ba vie encore belle vie somba ka ba vie 45 botala na tolali na 45 tito koma na poko et koma combien lobi kuna tokyo beta 100K na 1 à 2 jours te vraiment hein bino moko na bo calculer kaka bosa ka calcul mental 45 awa to solo na biso na 45 siko tipo kwa ba 20 heures tam surtout ko commenter peut-être ata na 60 ata 55 angoka c'est tout le babungo siko lobi pe to bet ka 55 na 2 jours déjà to bet déjà 100K donc c'est le komoko ya dada kaka bino bo beli sa mama BBC liboma aba to mususu bazobina ka kuna bakoma ba Jean Spil kuna to zoyeba te pardon kuma ba Jean Spil kana age na nga oyo comme Jean Spil. Attention, il y a des artistes et comédiens. Mais non, artistes et comédiens, c'est comme un âge mokoboy. Ça là, c'est comme tout. Ça là, pensa que non, bah tu vas mon pensa, yosa professionnel, yosa muto tom, yosa muto kala na musala ou. Voilà. Aimez partager bandeko. Makamboeza. C'est-à-dire que non, voilà, bomoni mon pécha, bomoni mon boutou black line, la suprême, celle qui dérange, on te balobi que non, succès zate, mais minya, ezako mata, ezako kita, bukoyoka goût. Voilà, na grâce du zolo, na katikati na bino mo boyebi, mama, na boyi koluba. Voilà, na Gomez. Alors, au départ, il faut qu'on y ait non. Ba audio ebimaki wana eza kamoko boye ou essaie telemi pour ko détruire ba artiste comédien pour ko diviser voilà il faut nan to yeba biso nyonso tant to ki ba audio wana to yeba dans un premier temps que non malgré que non Gomez a ke mabe to yebi yango to kyo chama ina monoko te to yebi que non Gomez a beta ki mabe mais ce qui ba audio wana ebimaki eza na tina o ebimaki yayi une main noire to koloba. Ils ont bateau bazana sima bazolinga ko détruire ba artiste comédien bazolinga ko séparer ba artiste et voilà sikoyo après to yaki ko yoka oyo ya audio azolela ngana yoki bato mususu bazobenga ngake non mama BBC za voix na été voilà bon to mema kaka ndenge ki wana parce que ateza voix na été eza yete ndazolela mais ba audio ebimaki lorsque ba audio ebimaki na bo moto penza boye Gomez Azaki sous bien parce que elle a été trahie par Moutou Oye a fait sa confiance par Moutunae par camarade par non nyonso obino boyebi atanga ata yondi ngozo landanga wana micha na place na ye
atoko tchaki teti mais motema le cœur extérieur eza intérieur te fort possible que non ndeko leki mwana etouchaki ye. Alors namoni place moko et je devais écouter la bino ngwa ouais yeah. Quand oyo ezo nuire l'artiste balobi que non Gomez il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire que non Gomez a aussi un pardon. Vous savez mutu soki asali eloko alobi asenga pardon, c'est-à-dire que non conscience na ye et reprocher ya koloba que non awa nasalaki mabe eke mabe nazo mérité kosenga pardon. Soki mutu asali eloko eke aboyi kosenga pardon, c'est-à-dire que non akoki kozala na ignorance ou toutefois akoki koloba que non naza na raison na ngai, je ne dois pas demander pardon. C'est deux choses différentes là-bas. Mutu oyo a reconnaître que non nasali mabe fo nasenga pardon, il faut betele maboko. Mutu oyo asali mabe mais azana kati ya ignorance wana mutu mabe. Mutu oyo asali mabe peut-être alobi eloko a reconnaître que alobaki yango et puis alobi que non je sais pourquoi nalobaki yango, apesi pe version ou encore biso pe to comprendre que non ezaki insulte, ezaki peut-être qualification et puis ezaki en général wana déjà toke na nani na notre millionnaire ou eza nani Davina ndenge mokili telemelaki Davina asenga pardon, biso nyonso totelemaki que non Davina osenga pardon te parce que Davina elle n'avait même pas insulté. Davina lobaki pe eta koloba lobaki ana ezaki en général et elle avait juste alobaki kaka ko net azo ramener savoir à bato bokomaki pardon te asenga pardon biso pe toboyaki NON pardon ya nini. Elle n'était pas ignorante na biloko alobaki wana, elle n'était pas ignorante. Je crois analyse nanga ta on loba bolanda muto ko sala mabe osengi pardon, c'est-à-dire que non o reconnaître mabe wana yango lobi que non osenga pardon. Muto muso ko sala mais aboyi ko senga pardon aza na ignorance. Muto muso ko sala alobi peut-être alobi mabe batunde bazangi ba comprendre ye na ndenge mususu na contexte o ya lobelaki te aloba non senga pardon te parce que façon nga na lobelaki eza o façon bino bo comprendre en côté. Elle est consciente, elle n'est pas ignorante na biloko alobaki. Donc à tenir na maloba na ye eza condamnation te pe boki ko senga pardon asenga pardon te, c'est-à-dire que non c'est deux choses différentes. Gomez soki alobi que non senga pardon asenga pardon ils ont make sense parce que elle a blessé le cœur de mon pécha famille na ye peut-être entourage na ye biso ba fan ya irsi péchanga ba te belé kaka ba sepela ki ne eloko wana te. Ce qui conscience ne lobi que non il faut na senga pardon, allez-y to que boya te. Maintenant nazo comprendre te ba communicateur mususu ya mama loketo babimi soit disant que non pas de pardon. Vous en attendant vous naza nango batindi linga capture eza ka juste na linga ndete ko initier bato na nina abi pas de pardon. Yo Gomez ukoyoka moto toza na yo ukolapa uzolanda uzana na kuta na page nini na page ya Gomez. Il faut même pas kolande la bateau je te dis vrai bozolanda bandeko Gomez voilà, je crois ça fait maintenant 8 heures du temps. Gomez n'a pas ginaé, il y a Facebook à lobby. This world is so wicked, people are so mean. I apologize family, I will be on live tomorrow. Akomi yango na anglais abi mokili eza vraiment mabe batu baza vraiment donc mokili eza mabe mokili eza mabe batu a mokili, c'est-à-dire que non na ko apologize plutôt
na apolodan na kosenga pardon na sengi ba excuse lelo, c'est-à-dire aujourd'hui a ozala na life, c'est-à-dire tous les belé wana lelo Gomez a kozala na life, automatiquement nous allons peut-être nous dire que non, alinga senga pardon, ou encore elle veut s'exprimer, ou encore alinga a relater histoire vraie ngana binoto yebite mais tous ala wana déjà a commis na page na ya koloba que non na kosenga na kozana mukileza mabe makasi nazo s'excuser que non aujourd'hui na kozala na life lelo kozala na life parce que ça message a komaki lobby. Alors ba communicateur ya mama Loketo, ba communicateur ya mama Loketo, ba communicateur ya mama Loketo ba ke kuna pona kokoma ya koloba que non pas de pardon, kosenga pardon te okoyoka tokosalomaka pas de pardon yo Gomez okoyoka moto tozana yo okolapa. Gomez pe na ngambu na ye azaneti a répondre ki ya koloba après. Alors c'est là de ce que toni to solo là. Moi personnellement na eloko oyo Gomez asali ya koloba ke non azana life lelo fort possible que non a kosenga peut-être pe pardon. Mais na pona nga na a salute donc na féliciter courage na ye. Na féliciter courage na ye parce que ba audio oyo bimaki eza ba audio moko ke non e rabaisser bandeko. Siko lokola bino monde na bino eza ke non bo détruire bandeko dans la vie kolingo kota na bêtise soki moni mutazo azo sakana potopoto tika ya sakana soki lobi okota yo poko yo moko pe oza salité lokola ye. Boza banani po boyebisa Gomez que pas de pardon. Moi je ne pense pas que non Gomez bon mona batu ndenge bazo réfléchir. Gomez lorsqu'à kobima elle a affaire na Irsil Pechanga, elle a affaire na Grâce Luzolo et après elle a affaire na ba fan ya Irsil Pechanga, azape affaire na ba fan ya Grâce Luzolo. Surtout bito kende sou muzindo, peut-être pe na ba famille na bango, elle a affaire aussi na ba famille na bango. Parce que niveau ba komela ki peut-être ba ke na Nigeria et voilà, c'est déjà une famille. La grande famille, beau aimer, beau partager. Siko, nini eko swabino. Il y a ceux qui Gomez n'enga le bikeno azana life pour Apollo peut-être à s'excuser, ceux qui ont senga pardon, je ne sais pas na ebi tina ya life na été, mais fort possible ngana moni déjà que peut-être que senga pardon. Siko bino beaucoup précipité nini, c'est-à-dire que non sorti peut-être il y a Gomez. Si aujourd'hui Gomez abimi il y a sengi peut-être Irsi Pechanga je m'excuse, tu es ma sœur, voilà. Bandeko. C'est ça. Oh balobaka ke non. Niveau ya esprit ou encore mutu oyo azana komi kitisa mutu ayebi nzambe. Pona bino plan obosalaki, il fallait ce ko bobenda na minute oyo ndenge keboye Irsi Pechanga asilika. Bobenda siko Gomez na ngambu na bino. C'est ça non? Pour ceux qui te oublient que non, tant que vous avez non, pas de pardon. Tokoloba ezanine. Tokoloba pour vous, bolinga qui peut-être que non, Irsil Pechanga aboua qui sa Gomez, bino siko bo récupérer Gomez, maman Loketo abana okeko signer na nani na et contrat na Nigeria, akene abana okeko signer na abana okeko jouer na Nigeria na Gomez. Siko botala na no paramètre wana. Irsil Pechanga aboua qui si Gomez. Maman Loketo a récupéré Gomez. Gomez a peut-être na film moko azo tourner na Nigeria. Maman Loketo a eu avion accueilli. Bota la tabino bo mo na tête bassé swana. Bo mo na bassé swana te vraiment. Eh yesu nanga ye. Bo réfléchissez bandeni. Bo moni ke no niveau ya matalana obino bozo lukeza niveau moko bo eza kitoko te. La grande famille, beau aimer, beau partager. Problème est awa. Gomez a commis na ye, a flashé bato alobi ke non, lobi na rozala na life. Je m'excuse la grande famille, mokileza mabe.
Je tiens à vous informer que non, lobby n'a pas en live. Mbang boza, c'est-à-dire que non, boza ma casse. Pas de pardon, pas de pardon, pas de pardon et pas nani. Bota la niveau. Est-ce que hier jour ko senga si la pardon? Afingaki mutu na bino. Mais beaucoup ya koloba peut-être biso ba pécha love. Peut-être na ba abonné peut-être ya grâce luzolo. Nde toza na droit ya ko bima ya koloba Gomez to lingi na biso pardon anate. To lingi na biso pardon anate. Comment est-ce que bino bozo sala makambo en l'envers? Oya koloba pas de pardon mais sûrement Zambalimbisa Nzambe na ngai. Aïe. Wow. Boya koloba ke non, pas de pardon. Par rapport à quoi? Est-ce que na audio wana Gomez a figa ki na ici là? Est-ce que na Gomez na ba audio wana boyoka ki alobi soki nini ya sila? Mais non. Apese ka ba précision moko boya encore apese ka ba biloko oye moko aloba ki wana. Nous là les péchalov, biso peut-être de la famille Libota, ne to koloba ke non, pas de pardon. C'est-à-dire que nous gardons quoi na yo et les kai souté. Pour la valeur ya star na biso. Si il s'agit de senga pardon, toza wana to kundima pardon ana. Et puis ce qui a senga pardon qu'elle change automatiquement. Moi pour moi je crois que non, Gomez na minute opena à l'aine à apprendre. À apprendre. Qui ko solo lana ena qui n'est pas. Tant que vous avez la vision que peut-être que vous êtes la leader. Tant que vous avez la vision que vous avez la compagnie, tu dois savoir comment c'est terre et retenir mon nom. Si vous avez un peu de temps, pas si vous avez un pardon, pas de pardon. Par rapport à quoi? Bon, on dit que non, mission a bien échoué. Mission a bien échoué. C'est pourquoi on a dit que on a analyse rapide. Na lobaka na yebite so pe irsil pechang alanda kinga na yebite parce que yepe na makamune ninga za makamakasi na yebite na lobaki irsil pechang a Mobutu please likambo ko zango na premier degré te zango na deuxième degré tant nga na lobaki bongo c'était par rapport à kolobaki no o eza coup monté na coup monté o ba olinga ba écarter Gomez pembeni ya irsil pechanga comme ça bino bobenda irsil bobenda Gomez bomo na keno pona koluka nini Tio, ou encore peut-être porte mon quoi il y a bonheur, il y a facilité, mais il faut utiliser sagesse. Mais façon bino bozo ki nango yango te. Bino bozo ki batu moko boye ke non, Gomez ana ndenga zalaka na irsil pechanga. Pona bino Gomez a existaka te. Mais bozo na kimia te, vous êtes là kaka ya kolande la vie à Gomez zeboke boluki te. Matière à bientôt aux et pas Siméon oyo. Siko, Irsil Nangambunae apesi espace te. Irsil Nangambunae apesi espace te. Elle a vite compris aussi que non, oyo, toyebi nan déjà ayebi que non, cible ya si les alakaye. Boluka ki nani Gomez te, boluka ki nde sila, boluka ki nde Irsil. Asaleli qui esprit. Azaka aleki. Azaka kaleki. Ngakutu nako féliciter Gomez parce que la réalité auto na kaya boy na ba monde na bino ba artiste. Pamba na moko déjà Gomez nga déjà baluka déjà comme déjà pas si là. Ce que sali bongo yondo ko bima isu mbendre. Donc c'est-à-dire que non ceux qui ne comprennent lorsque bozo le bela Gomez pas de pardon, c'est-à-dire que non mission na bino échoué. Mission na bino échoué. Pourquoi vous précipitez à koloba pas de pardon? C'est-à-dire que non boyebi que non awa Gomez akobima a aussi na pardon. Yo kanisi peut-être attaquer non, Irsil Pechanga peut-être atteindre à Limbisi Gomez. Poaza esusu pembeni ya Gomez et ozakaka boy pona loyenge. Na respect ya mu pécha ya Mobutu. Ce qui peut-être péché non.
Gomez a le bien senga pardon. Yes, elle doit. Elle a un devoir. Parce que tout ça est belé au toebi Gomez juste kaka pona Ursule nenga anyata na Nigeria. Nga elongia Gomez na tika koyeba ngo te. Comme pour dire que non, Ursule a pesa paye makambo. Ursule a pesa paye makambo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Pas de pardon. Toko lakisa yo. Pour lakisa ya salinine. Pour lakisa, c'est-à-dire que non, kuna bino et réussir te suki nanzela. C'est-à-dire que non, maman loke to zaki bo et so pa bino ya koloba que non, si la zaki ne na besoin benda Gomez na ngambu na ye. Suki to lobito loba bato mayele Tokyo loba bongo. Po bobimisi ba audio. Tant que bobimisi ba audio bozo zela ici pechanga asa nini abwa kisa Gomez. Et tant qu'on boit kisa Gomez. Ezandeni. Pourtant on boit kisa Gomez wana. Belvi kutu biloko bongo ko lekate. Et pas Belvi kutu to koloba keno il fallait abo sana. Sikoyo bino bo welisi. Ya kwa koloba asenga pardon te. Mutu a publié na blessé communauté. Ah oui, a blessé communauté. Comment est-ce que boya koloba bino bo libo kanisa keno likambo ya Davina na Gomez eza ndenge moko. Eza ndenge moko te. Botika mwana, mission échouée. Mission na bino penza échouée. Gomez to sali ba analyse belé. Malgré peut-être que non Ursule Pechanga a affiché peut-être que non qu'il y a le binon azaka aleki. Biso to peut-être to appuyer to ko boya avis ya Ursule Pechanga parce que ça peut ils ont monté manaï. Mais malgré ça, tozangisa ki pété, ya kwa côté de la Gomez ya koloba Gomez, il faut yeba pe ko kanga munoko. Et loko ebomiso eza munoko, kangaka munoko. Biso toza ngulu te. Ya ndenge non, il faut peut-être sa conseil kuna. Ata to loba ke non, OK Gomez zakaka petite ya nani ya Ursule Pechanga mataki kitaki. Mais to kozangi sa kopé ses conseils te roba prochainement. Toi tu dois savoir comment kokanga munoko. Tu dois apprendre plutôt. Tu dois apprendre. Ya ndenge bakanga munoko. La grande famille, beau aimer, beau partager toujours solo là. Pardon, à jour au sein maman loketo. Bino bobimisa ki audio pour bon nuire Ursule Pechanga. Audio ebima ki pour bon nuire nani Pechanga. Pechanga pesi bino makambute bokomi que non pas de pardon. Ah, yango bomoni na félicité peka mon péché pour na lobaki azwa makambo na premier décrété. Gomez azaka mutu faut pesa ka toujours ka conseil. Il faut toujours ka continuer ko pesa y conseil. Parce que abeta ki mabe lorsque oyeba ke non ba artiste comédien belé bazo benganga. Babilo kwa bongo oki même pas koloba ndenge toyoka ki ndenge azolo babaze ebele bazo benganga. Pardon azo senga, azo reconnaître mabe asali, a blessé Yaya, a blessé Grâce Luzolo, a blessé ba Pechalov, a blessé communauté mususu, a blessé pe ba bande koné na diaspora. C'est-à-dire que non complot na bino encore mission na bino obo banayi ko s'attendre que non aboyebi que non Ursule Pechanga linga abuzo baté.
Ce qui ba audio et bimi ba moka Ursule Péchanga ko boa kisa. On boa kisa e. Et lorsqu'à ko boa kisa e biso to sa nini to ko récupérer. Ce ko récupérer en wana bo nyepe bo ba to kanga pe ba photo et so pa bino bo yeba te. Ce qui Ursule Péchanga a ciblaka mama na bino banzila mama na bino alekaka Ursule pe alekaka et ngozala makambo susu. Star zala ta pe na orgueil moko ya koloba ke non wana baza baleki na na bango wapi. Star soi-disant nani sila tchate loko na kati ya mutu na yoti. Pourquoi kaka banzela ya baleki no bazoleka nde yo pozo nga koleka. Créer banzela na yo peut-être baleki pe ba yo kamutema pasi ya biso pe to ke koleka. Et non pas yo banzela baleki bazoleka nde yo pozo nga kozo welela koleka. Poto ya Ursule Péchanga ya Belleville balusaka yo on dirait lika. Osali makasi yo wana e yo kitaka na nani te na Charles de Gaulle na nani te na Charles de Roi soki na nini yango na aéroport France na bobenga ngoni. Yo kitaka no kuna na Espagne. Aéroport na bino za nini bino bato France. Charles de nini? Charles de Roi soki Charles de nini bino moko bokumelanga kuna. Ye visa na ya Schengen za azonde ya Espagne. Donc ozaka na matala na moko boyo ozo welisa tala sonyo ke ko yokisa batu kuna na Lubumbashi. Bo aimer bo partager bandeko. Eza likambo Gomez lelo na pokwa akozala pesi pe précision ya RT. Abi que non ça sortie médiatique ya koloba que non a s'exprimer. Mais toyebika biso nyonso ke non likambo wana eblesaki bato ebele. Fort possible azosala peut-être sorti pour nonsenga pardon. Ngai yo ya personne oyo akosala nini ako arrêter Gomez abima ya kosenga pardon. Si s'agit ya ke non azo ya kosenga pardon. Il y a personne. Audio wana c'est sa voix. Ce qu'elle a senga pardon kaka ye. Ce qu'elle a ko relater histoire ezaki ndenge nini kaka ye. Ce que ton bozo le bakeno pas de pardon, c'est-à-dire que no boyebi pe yé pe azana ba audio peut-être ya bato na bano sola na bango hein. La grande famille, beau aimer, beau partager. Toi solo là. Pas de pardon. Pas de pardon. Yo Gomez. Oko yoka moto. Tozana yoko lapa. Qu'est-ce que vous a fait? Ceux qui te le bito qui est pas itozonga. Qu'est-ce que Gomez vous a fait? Bino boke bokote li Gomez. Peut-être équipe à Gomez. Boke bokote li équipe à Gomez. Bopesi bango mbongo. Po ba bimisa ba biloko ba bimisa kiwana. C'est quoi votre problème na Gomez? Akola panini. Akola panini. Bino nde bozoba na bino ezobima du jour au jour. Bozoba na bino ezobima. Bozo créer likambu. Bosemisi likambu. De façon bozo ke na makambo ngo toyeba te. Et là, pas c'est ceux qui bozana ba conseiller te. Yango boke ngulu koto mama na bino ngulu koto bino moko ba agitation koto mama na bino ba agitation koto donc bino tout nani a conseiller moninga. Ekiri ya ba agitation. Gomez a osenga pardon, ceux qui pardon, ngana kutu na ko sepela ceux qui a osenga pardon parce que ezaki propre qui to côté vraiment. Ezaki vraiment propreté. Vous voyez combien de péchés alors vous bazaki peut-être va soutenir qui star Mobutu pour na komona ina Gomez. Et bi kaka ye Gomez. Ceux qui a kobima pour na koya ko senga pardon. Peut-être azo reconnaître que non, Ursule Péchanga ne mérite pas ça. Oui, toza bato. Pourtant, il y a babane ko solo ba otina na ba audio wana. Avec même pas na idée que non, ba audio ne ko bima lelo tolobi. Ko bima na e Ursule Péchanga ne mérite elle ne mérite même pas toute ba bêtise nyonso. Voire même grâce le zolo azo mérite en côté.
Communauté à bandoki oyo. Communauté à bandoki oyo. Communauté à bandoki oyo. Je sais que no bakoya, bobo yaki a Davina, po bino bozaka bato moko bokinaka toujours à l'envers, bo réfléchissaka na ebité so bo réfléchissaka na Mukongo e na ebité. Kaya Davina na ya Gomez eza ndenge moko te eza différent. Gomez elle reconnaît. Gomez azo reconnaître que non a sali mabe. Na mwana boto si fois senga pardon. Gomez, ceux qui n'ont qu'à reconnaître que non a sali mabe, mais a sali ignorance, mon robo na qui na pardon, puis non c'est na pardon te, et on a des pensa que non, on a mon mabe. Ce qu'on a ngambo ya Davina na otaki kulubango. Davina elle était consciente. Il y a oyo alobaki et ezalaki en général et a ramené qui savoir à bateau. Ce qui a beau ya ko senga pardon, c'est parce que Azana ignora qui makambo abimisa ki na monoko nete. C'est-à-dire que non, il fallait loba ndenge alobaki wana. Ah oui. Vous avez to maïle pour vous comprendre makambo loba. Aimer la grande famille pour partager. Tozela. Na pokwa toyoka nanu soki ernini yango kosala live toyebi te soki aza kaka na Suisse yango ye soki aza wapi yebi kaka ye. Voilà bandeko nakomi koshite ngai juste kaka ke non na signaler bino ya koloba ke non Gomez déjà ozana live mais Péchalov pose à la wana toyebi te soki ozala peut-être pour na osenga pardon toyebi te soki ngai ya ko se justifier toyebi te mais pour abima ndenge azobima moi je sais que kaka ke non aosenga pardon. Alors soki akosenga pardon irsi la zanani to biso ba Péchalov ba biso ba famille du bota toza banani po to boya pardon na ye. Et si longtemps que non Nzambe alimbisaka biso butu lokola moi. Et comme c'est grave hein. C'est grave vraiment na bato anani ya mama loketo, c'est grave. Janspile. Janspile aza grave. Janspile abimeli bato kuna na moi robe. Ce que vous la takata pantalon ndongo bwaka makolo wana bien. Monte que nous aki limité na ba kubwaka makolo pona moi robe ndambo no lataki. Ki Janspile ni ozala bien isusu soki olataki pantalon. Comme ça bwaka makolo wana bien. Roba na penza ya empêcher ki o makasi kubwaka makolo. Voilà. Alors, vous aimez bandeko, vous partagez, on est ensemble. De l'autre côté, la 9e épisode Nabiso. Il y a film Nabiso, toujours à la sœur Marie, Hélène. Vous évitez ceux qui maman Azana Ndoki, ou ba maman Bongo, ou Landeli, Azana Ndoki, ba maman Ana, l'église. Tout ko Landeli kaka, ba Audaswana. Ah, Kindoki kat. Alors tous allez béli wana ngana zo ngesko na ba sort nani ya mama Marie Hélène ekozala nini sort ya papa Turbo ekozala nini délicat sort ekozala nini bozolanda bandeko tous allez béli wana tous allez vraiment ébélé pour na filmer na biso. Voilà, tokutani prochainement, bisous, bonne journée, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.